Merci Petit Moïse Boketu Longombolo, le grand économiste Mona Maël Momo. Ayebisinga bi papa, yebisa ya lora sokoko, abo salate nazo salela économie, éco. Merci ya Laurent Sokoko, Sokoko ya Laurent. Merci à toi Steve Manungwen, Manungwen ya Steve. Bokoto, 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 Bokoto. Momo Eko, Momo Eko. Moïse Boketu Longombolo. Moïse Boketu Longombolo. Yo poussé la moi muke yo moko bika système ndenge zalaka. Pour bato batala ngai bato voilà pour ça voilà merci beaucoup merci. Ça c'est Moïse Boketu Longombolo bokula kankumu ya mboka. Bokoto, 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 Bokoto. Yalora Sokokonde Makambo Sokokwa Yalora. Botuna, Botuna, Wayambo, Nini Yango. Yalora Sokoka Pesibino Tumbote. Mes condoléances toujours dans ma famille. Na France, na Londres, na États-Unis, na Belgique. Baïnyo Batiki Biso na mon pépé Oyo. Yalora Sokoko, apesi mabota nyonso mes condoléances. Na bandeko nyonso bozolanda biso. Merci à toi Steve Manweni. Merci na Engambe Sayo Asoba beau-frère propre. Bandeko nanga lelo tozozwa. Bandeko na biso bazana. Bandeko na biso bazana. Na Ituri. Bangonde bakopesa biso. Information makambo nyonso ya guerre ezoleka kuna. Et puis, tu as dit que na Lumbashi. A expliqué que ndenge basoda bango moko bazo sala patrouille mais bazo boto la bato biloko ba okota la ndako bazo boto la basoda bango mo bazo sala patrouille so bobengi basoda azui adresse na bino et puis basoda bakota bino na ndako ba boto bino ba TV ba boto bino ba portable ba yimi mambongo. Quelle sorte ya ba militaire ya Laurent Sokoko, quelle sorte ya ba militaire na mboka nini oyo, ba militaire Moyibi, Aridi Polite Kanambe Moyibi, Félix Moyibi, Roubero Moyibi, Caméléon Moyibi, Amida Zezabel Moyibi, Denise Moyibi, Christian Tshisekedi Moyibi, Abel Yuma Moyibi, ba criminels, les assassins, les voleurs, ba oyo ba touch oyo ba ya kukonja biso par défi. Moi je crois que ngonga ekoki tokomi pembeni ya kosila na ba touch le peuple de Dieu. Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave, l'air est plus que grave. L'air a sonné, il est temps, le peuple de Dieu. C'est le moment de la délivrance de notre pays bien-aimé, les Zaïre. Les Zaïre aux Zaïrois d'abord, pas aux Chinois, pas aux Pakistanais, pas avec les Batouchi, au Baouta la Rwanda, comment mboka na biso tokoki kolinga, côté que la Rwandais Batouchi, ba konjabiso biso total à théâtre mes frères. Mabe ya Nzambe na mabelo wana ezali nini? O bokonda na Nzambe, pasi, Nzambe, akosala me Nzambe asi asala yo oyebi droit ya vie na yo te Nzambe apambola yo ozali enfant miraculeuse obotama na mboka miracle oza na océan oza na fleuve oza na rivière oza na lac Tumba oza na lac Mai-Ndombe oza na lac Pakude Bila oza na lac Tanganyika oza na lac Kivu oza na poumon ya forêt ezopesa oxygène na monde hein. Bande konangai, quand au peuple y a comprendre, jusqu'à quand peuple a besoin de délivrance, jusqu'à quand peuple a commis libéré, jusqu'à quand peuple a colomana théâtre de chez nous, y a kotalaka ba théâtre. Ya mwana journée à lelo, tozo ya mbabande konabiso musika ya Ituri, bango bakoyebisa biso vérité ya makambo nyonso oyo ezoleka na mboka na biso kuna yango nde yango totelemeli yango vérité ya makambo oyo ezoleka na mboka na biso tokolakisa bino ba aéroport na Walikale
bomona ndenge ba jet privé zozo a diamant na yo yozo que nous semble pas Parcelle Marcelo na Mutombo na Mbouale sana Denis le sana Mamba Sekate na Patrice Ngoy Musoro bo que dans l'église de bango dans l'état ba avion jet autobi avion Elix qui tarakala na macadam n'aéroport mais et comme qui tara mabele zo pomper et zo pomper ba richesse na mino. Quelle sorte ya peuple ya Laurent Sokoko? Peuple nino ya ko changer te, peuple nino ya ko comprendre te, peuple nino ya ko tikala kana bonyama mokili et comme na 21e siècle ya ngona bande kudangai événement o ezole kana mokili ya tomona mokili telemi toute la première fois depuis le créateur d'univers, le créateur de cieux et la terre, Tata Nzambe Mungu Baba, asala mokili nae, tout le monde le lobby surtout mokili telemi, mokili bloqué. Mes frères, tant on a joué Sabino, bokoto, boya to bunda. Bokoto, l'air est grave. Bomonango ka mutaliboma. Bomona bobi me muto azafu. Nazu message ya Nzambe. Nzambe abine Sabino, bokoto, to sangana, to bunda, to délivrer mboka na biso, bokoto, to simbama, po to libérer mboka na biso, bokoto, bolongwa na ba théâtre, to sangana, to dégager occupation na ba accompagnateur. Tango na baki bokoto, lelo batutu bakoti na ndako. Lelo tubangi liwa na ba pasteur, yo, na ye kuna, yo zotala ngai ndeko na ngai, yo, na ye kuna, okoti ndako te. Lelo bokoto te. Tant que l'air est grave, l'air est plus que grave. Boutiaki tembe lelo to sukiwa. Bomoni gravité te, boyo kaka message ya Nzambe à travers moto. Ata nazalaki moto a masumu, ata nazalaki moto mabe. Nzambe azalaka na bolingo na ngai, longwa libumu ya mama Véro. Nzambe atikala jamais kosa ngai le peuple de Dieu. Nazalaka na respect na bino peuple ya Nzambe. Soki na moni peuple na niveau bokomeli, na niveau ya distraction, na niveau ya haine, bato babotola biso mabele, babotola biso mboka, babomi kanam, babomi population ya Brazzaville mobimba. Ya République ya Brazzaville. Abomi koleka na population ya Belgique, mon frère. Ba criminels andengona, les assassins, ba grands bandits de grands chemins, les races de vipères, les conducteurs d'aveugles. Comment biso ba propriétaire à mabele, to comme esclave ya batuchi. Tina sikoyo, ya Laurent Sokoko ezako dépenser ngai, naza komi tuna, est-ce que tozali peuple, o tozo vivre na 21e siècle, ou bien toza peuple moko toya kotika bato na mokili. Comment tokoki komona bato, bazo boto la biso mboka, bazo sala otu balingi, mais tovali tout est normal. Ennemi na binoka boketu wayam. Ennemi na binoka ya Laurent Sokoko, po ya Laurent Sokoko aye kosuta ate Pierre na ye na bitumbo ya mboka na biso. Ya Laurent Sokoko motaboye. Ya yo baki ya Laurent Sokoko. Mais bon tout na ba musicien na bino na ba théâtre ba ko bisa qui est ya Laurent Sokoko. Non solaka po boketu azotanga kombo grand frère. Do bobanga ka Vital Kamerhe na Félix, bobanga ka Aridi Polite Kanam na Jeannette Kanam na ba faux politicien na bino boya ko sakana na kombo ya Laurent Sokoko. Boko suka mabetala okisi bino passe 1 4 ekutandama 4 ya somo. Peuple nous na kotambola na ki jalousie. Mais ndeko mino Félix Moyibi, pouvoir sans pouvoir, criminel, assassin, a poignardé bino Félix Tshilolo, a teki mboka na bino. Toti kelaye, beto ya mwane komi fufu. Beto e boukani poussière par poussière. Atara sima bien te. Atara mélange ya mabanga ya kayasi bien te. Tarang beto e boukani. Le peuple de nalingi bokola.
nalingi bokola bandeko na ngai, nalingi bokola. Peuple nino akoki kokola te. Oh, waya, yaloga soko, mes frères. Keno luka yaloga soko kono, boyaki na bato na bino mwena na fula bangao ezate. Yaloga telemi était que un fils du pays wana, c'est millionnaire akubunde la mboka na ingai na ye, na bandeko bazo ensemble. Ose ki jalouso kufi yo moko, okuvimba motema te pasuki yo, pou! Ngana leke yaloga sokoko. Il fait na tonda bomengo ya na fait na lia pida na ton na sentir que ya na mbongo bele. Aida bino, asali sabino, plus de 100 et quelques personnes ya loga tinda bango na poto. Apona bikolo Muluba, Mokongo, Moswahili, Mosungombe, équatorien, pa ya loga sokoko tinda bato plus de 100 na poto. Apona kekolo na bango te. Akundaka bibembe boni na kata Luanda. Voilà un homme. Un homme, il fallait. Oh, lobby, akoya na bolingo pe na mboka wana. Etake fils ya mboka wana. Tu as besoin de bolingo, mes frères. Tu as besoin de gangite. Tu as besoin de tigangite. Tu as besoin d'hommes forts. Tu as besoin d'institutions fortes. Tu as besoin d'économie forte. Tu as besoin de lobby, tout le monde a trame. Namboka na biso, tout le monde a trame uti Masina, ezole kakuna, tout le monde a trame Elombe, Gare Centrale, ezole ka Kitambo, tout le monde a ba moto te pa ba wewa. Tu as kata les pays riches. Tout le monde a lobby ba autoroute, tout le monde a aéroport, yanzile comme ka Zaventem. Le roi de Gaulle, le roi Baitro, le roi aéroport, il y a New York, il y a Washington. Mes frères, mboka ni rekoki kokufa na niveau wana, aucun abandon d'aéroport ezate, n'Équateur aéroport ezate, na Kisangani aéroport ezate, ala aéroport à Lumumbashi, ekoza loka roi de Gaulle. Mboko ezobimisa ba minere ya ndenge na siko to vandi bo to mona ba conteneur ya ba camion ezopie batu yo ogolo sambela kolo ba ke Nzambe akosala toke la prière ba pasteur ba misu ba koteka ba diamant ba kweya les commerçants faillite bango tu ba kota wana ko distraire batu na Bible to ko pekisa monta sambela te. Biso tu toa bekile Nzambe, moto akopekisa boketo yambo a prier azate, première prière eza motema na ngai, na ina yo te, ngai na kayo. Na kipaka vina yo, bomengo no de povana vina yo no ya ngai, yo za na vina yo, so mona nga na ina yo. Yo mona nga na tonga yo, na kena ko tongo ipa bato, na tonga yo, pona uganini, pona ebike esprit neza kokufa. Esprit facile à manipuler. Ba pasteur bazo manipuler bino bazo komba bino lokola ba komba ka poussière soki nini moto sans esprit sans idéologie ozo comprendre que ajo na komi na ngoboy il fera fuka mela Nzambe na sala bolamu na ko tonga na mboka yo ti bana yo zo zira na bana ba tonga na mboka ba libanien ba ekozwati ba libanais ba uta na Beirut Bendie, bauta na Inde, ba Pakistanais, bauta na ba mboka ya pasi ya souffrance, mais ba komi na mboka la biso, tozo benga bango mindele. Tala ne ba chinois bazo beta ba africain na mboka na bango. Bazo torturer ba africain, ba chinois. Bato apamba baliaka bampuku, baliaka bana, batiaka bato na manzanja cornebef, mais lelo tala ba chinois, nana ngo akinuduma na Chine kuna. Mais le ba chinois ba doubler mokili bazo beta bato ba beta kabino ba quinois yo pino vani bo yo quinois o na mwana kisasa mais ba monela na ba ouest africain ba monela bino na ba chinois na ba indien na ba libanais peuple ya ndenge nini ya loga sokoko. Quelle sorte ya peuple na 21e siècle o ba koki ko exterminer bango bazo boma bango lokola banyama. Bokoto, l'air est grave. L'air est grave.
ngana kwa kotika bino te bapate ya nzambe peuple ya nzambe o bobotami na mabele moko beni bakomisa bino bafaible elobi ma fille bien-aimée Davina Boketu Adassa Esther. Il faut bolanda video ya Davina na Bokoto TV. Soki bina boa batata ya solo, ba mama ya solo, baleki ya solo, génération ya Davina. Boyoka makambo nzambe inspiraki Davina na kati ya Bokoto TV. Okomona mokili oko changer. Okolinga mota manipuler ote. Na sepelaka lelo bana nanga baza bien formé. Lelo baza paniqué te. Mutako paniqué bango te. Bako lenga jamais. Jamais. Yangwana bandeko na ngai to telema ensemble nde toko gagner bitumba oyo. Merci à toi Steve Manungweni ya Steve. To telema engambe saya so babo frère propre to sauver mboka na biso. Il faut to sauver mboka na biso. Bwana chouette. Tu vas neti bato mo bakangi bango na cage moko boy na ba chaîne lobi apôtre Jean. Azoki vision apôtre Jean ayebisinga wayambo yebisa peuple na ba déjà peuple béni. Peuple na Jésus Christ a pambola bango nzamba pambola bango totindaka bango maître na bango papa kimbango asengaka bénédiction kitaka wana. Est-ce que peuple na babato to bata kozwaka social peuple bonatini na bandundu na bazaine Équateur Sud Kivu Nord Kivu to bato chaque fin du mois au sala te l'état a fouta ko mbonge leke belé richesse leke belé man leki ebele. Mes frères, Zamba pambola peuple nino akoyi kotika la kaka na niveau wana. Baninga na Brazza ba évoluer na Sénégal, même na Cameroun, même na ba ozu na ba Centrafrique ba na guerre, ba sota ba lia ka 3 façons balingi. Mais bisoti na lelo yo 1960 à 21e siècle, il y a 2020 na mois de juin to ko ça 60 ans, peuple azo de famap. Peuple azoli ya miku asoso. Peuple bazo beta e fimbo tina leo. Bakoko na biso bakolonizaka bango na fimbo. Bakata bango maboko na ba Belge likolo kuzwa kapchu. O Équateur bano sala ba pine premier pine mondial. Ba o sala ngona ba kapchu Équateur. O etonga jekamili na miba. O lelo batu bokoma ko beta la motolo. Boyebite ke bakoko basalaka travaux forcés. Ya ko sala ba rai, ya ko sala ba makambibile. Mais travaux makilato bakoko basopaka biso pe lelo toye to sacrifier les choses ba makila bande ko na biso babu makabande ko na biso biso totalaka bazo exterminer bande ko na biso botika kaka makamino so maboko nzambe yo zila babu mayo batobolo miso na ba voisin bongo lo bakate ovani bo voisin no ya tobolo miso zila so nzamba ko sala ko bandela miso na yo peuple nini no bazo revaka ba rêver. Peuple nino bazo rêver. Peuple nino baza na kati idolâtrie. Peuple nino baza na kati esclave. Peuple nino balingi hôtel matin. Bato bazo bozo bangaka ba politicien. Babota bango nenge babota yo. Do mama avandi so pendant 9 mois na libumu. Motikala no esclave. Mama moni passe na tika mono na vani sa zemi na e lobile mso ko salisa ngai akwa ko salisa mboka o tika na esclave oye musala no vino masanga vino ko betela ka ba musicien maboko ba politicien maboko likolo a tricot likolo molanga bière talinga ba boma ba esprit na bino peuple sans esprit yango bo sepela nzambe na lola zotala ngai na conscient soki nzambe a libérer mboka na bokolo man esclave wana boko betela mutu maboko te ba betela ka mutu maboko asali po honneur ya peuple abongisi biso bekol kitoko bekol tuto zozo mwinda nakata bekol ndenge tokola kina bambandaka résid des oiseaux pomper mai tozo tanga 2 gants bokeleng na tongo bozongi na midi bona ba visio sotraz na ba savienne bolei bozongo zubisi et même bino tine école tokola kina tanga zaïd comme ça. Tokola kiteke tozala na kati esclave tokola kiteke ba ko beta kabiso totikala tokobi peuple moko omona ba jeune mandefu ebele mosala komelaka biloko makasi mosala komelaka masanga
Tant que vous avez masanga ba Rubero azo sepela, Jeannette Kamena bazo yada bavion, batonove bazo pomper ba or, bazo pomper ba richesse na mino. Yo tikalika ningonati okufi ozo pola, bazo kambongo ba contribuer pour ba konokundo. Ça fait bozala 15 générations moko sacrifier. Yango na ba ki non. Ouais ambaza génération sacrifier te ngaza libérateur. Pour faire attention. Nzamba etili na yaki bitumba malgré na beta maki na chola ki bo cracher na ngai bo fingi ngai bongi bo bomangai bongi bo sasine ngai likola Ruberwa likola Félix Tshilolo bongi bo bomanga po na zolo ba vérité o feto bomaya limwa po zoya zalaka gouverneur Kamere azalaka richi Sorayana Daïda Bazonia ba millions, ba 15 millions, les Cameroun a yibi ba millions, bolinga gaboit. Peuple moka sutuka kaka après. Peuple moka ta bazo sale mabe bazo salo mabe bazo koso non. Soka tutani da comprendre. Ouais amboya qui na raison, mais au tutani. Bande kunangai, bwana shwate. Bwana shwate, bukuza na shwate. Bona choite beaucoup kima yango te il fait beaucoup là bo récupérer ma belé tome o surtout bimi bako beta bino basasi moko kufa na malaria boko kufa na typhoïde ozola na ngungiti na mulunge olali botoki na moi ozwi moi otoki ozogi na ndako na otoki mbule ye beti érosion memi no kufi po oyebi droit na yote bato oyo bazo diriger bino na zolo bana bino bola na ngai te mais mungongo ya Nzambe à travers ngai l'état n'existe pas république ezalaka te na mboka wana l'état eza te république eza te Bobano ba oh wayambo akei bapasoli drapeau pour drapeau amboka mais tala bato ba malade ba fou ma boma drapeau ya ba Rwandais drapeau ya occupation ba imposa bino drapeau ba imposa bino bato ba ko diriger bino ba beta bino peuple ya ndenge nini ya loga sokoko quelle sorte ya peuple naloba na monoko nini po peuple a changé naloba na monoko nini po peuple a mi libéré ba chaîne ena mitema na biso ba grand chaîne na ba cadena minene tozo tambola nango partout il y a aucune personne ba koya ba ko libérer bino to mi libérer biso moko ndenge bande kuna biso le 4 janvier ba mi libéraka bango moko bande ko Burkina Faso kandele ki ba mi libéré bande ko Egypte ba mi libéra Mubaraka Kenati akufi bande ko Tunisie ya Algérie ya Soudan il faut qu'on signe ba tuchi Lelo Rwanda Kagame a commis premier producteur à Cortan. Mais na mabele nzambe apesa na mabele bango nzambe apesa bango Cortan te. Kagame a commis producteur ya or na mabele na bango or ete. Azo utiliser courant ya gaz na biso na laki Kivu. Côté la bango gaz ezate. Bomo na nzambe nge Rwanda ba Uganda ba Burundi ba Kangama na biso Menzamba pimela bango bomengo. Boza peuple eli. Toza peuple toko bikisa mokili. Toza peuple toko ko sauver Afrique. Comment peuple nino bakoki ko zala bo Seigneur. Quelle sorte ya peuple ya loga sokoko. Na loba na monoko nini po peuple a mi libéré. Boza ndenge nini peuple so di nabenga bino na kombo nini. Parce que kombo ya République démocratique eza komba soni. Et ça combat sonne, mes frères. 15 millions à 13 millions de morts. Comment vous avez la République, moko bovanda batu moko baya justice et salakate. Justice et salakate. Bazo na ba mikolo batanga na ba poto na ba Belgique na ba France na ba bazoba. Il comprend rien. Hein? Mikolo intellectuel
bassesse, sans esprit, yokene intelligence ezate, sagesse ezate. Tant aux hommes mona ba mikolo, o batanga ki classe pour ba sauver mbokana, ndenge ba komi kotana mana molongo pour ba kolpesa Rwandais touti illettré, yoke diplôme même ya certificat, ya hoto sabino bono mula makamba classe na bino. Mboka na biso lobe ekotongama na betimidation ya ba classe te amour batie yo wana oza na bolingo obengi moto oya ingénieur obi sala biso devis boye nalingi botonga place autoroute banda ati kuna combien babimisi mbongo ube échange ya minerai batongi mboka tolingi bafrançais ube babelge boya men à condition il faut botongela biso aéroport oyo ekozala lokola Zaventem combien 2 milliards 3 milliards tout ça l'échange na ba richesse bo présenter yango batongi aéroport à Bonanjili na Bandundu na Basankusu na Bazaï na Lumbashi na Bakolwezi na Balikasi partout. On a besoin de développement ya mboka na biso immédiat sans condition. Tolingi comment na batuti wana te, tolingi comment na ba théâtre te. Oh, état de droit et côté Félix Akangi Kamer yo kadwa tala distraction Félix nana ebisibino Félix Akangi Kamer Félix a le pouvoir à Okanga chilo l'opinion na mutu munene lokole STK ezozo nga marche en arrière côté rond-point ngom mutu ya Félix munene tolo munene lokola majeru se memi masangu ezokere na chikapu wana za mutu ye Félix ya chilo o Akangi Kamere boza ebele bokanga tala bazoba ya bato IDPS ba tribaliste miso bato bazomona bino bozomona ngote peuple moko zoba ba fanatique aveugle boza ndenge nini bino bato ya IDPS oya village badekuna biso akasai pa bango nyonso be boya zoba boya bitula bandoki tala ndenge bosuki bazokanga ndeko na bino bientôt na batuchi omoni bakora sinyaki ekangi ya ga bakangi celui qui tue par l'épée périra par l'épée omoni nga suki ndeko na bino suki bon comprendre nango nasi bon comprendre so on comprendre tous aux rêves au coller la lobby tala ne basiliseli bandeko ba chauffeur ba koufi tata leki na koufi etikali mama Martha a déjà na poison ba poisonner Jacques Ilunga bazoko sa obona bon coronavirus bazo boma ba tourner tout bazo sila likoloka lokumu atambola kana cortège zoba na mona mutu zoba Félix oze tout la moko aïe na vie ya moto comment même ba mikombo so à part que Virunga na ba mikombo so mosusu ba le kona mayele nyama na forêt équatoriale aleki Félix Tshilolo na mayele oyebi koteki mboka okosala deal moko oyo oko maîtriser te okosala ba deal moko oyo za na contrôle nango te yo sekana na ba Rwandais okalese ba Rwandais oko rouler bango bako bomayo boko perdre peuple à récupérer pouvoir na balabala bientôt bandiko na ngai botika la ligne tokela tozwa ligne nationale à lokumu ya unité toyebaki baluba te bakongo te natanga Zaïre toyaka na un chef Mobutu azalaka ta mabe na ye dictateur a bomamboka mazalaka chef c'est un leader incontournable na kati Afrique Boutala un chef à Telemi Bolubi, ça c'est un président. Un chef à Zolo Baboui, à Zobanga Motute, mais Tala Félix Nami. Na Tonga Lobiboui, na 8h à Lobiboui, 9h à Lobiboui, 10h à Lobiboui. Depuis Naïba, Lokuta, famille à Django, famille à Trinita, famille à Chic Norris, famille à Chiwara, famille à Billy Koki, famille à Doudouma, famille à Yoka Gome, famille à Miyibi, Félix Moyibi, Maman Marthe Moyibi, Fambana malédiction. Famille à malédiction, na Mokana, et sa famille Tshisekedi.
bando kitala nde bosuki biliaki bino bikoki ozotinda bato bakono bondelaka kanambe pa boko solisa yo po ebi yo ke oa caméléon esili tolingaki botuta na boye bozomona makambo ezoya peuple zaïrois bolanda l'hymne national na biso ya lokumu o Mohamed Ali na Foreman bayaka l'hymne national otoyebaki au numéro 1 Kazadi 2 Mwepu 3 Mukombo 4 Bwanga 5 Lubilo 6 Mana 7 Mayanga 8 Kibonge 9 Ndai Mutumbula 10 Kidumu Raoul 11 Etepe Dieu de Ballon Kako Komona Moboma. Tala histoire, mes frères, tala histoire. Voilà histoire, une vraie histoire. Yambo Kanabiso. Histoire Yambo Kanabiso bandiko, yango wana. Ok. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Nzambe Ampungu, le créateur des cieux et la terre, le créateur d'univers, Tata Nzambe, Nasengyo Bolimbisi, Yokele biso mawana mon pepe oyo Tata Nzambe, mon pepe mabe, Papa Nzambe, peuple non toleleli yo Papa, ozali Nzambe ya bafele ya baveve pe ya bana bitike Tata Nzambe yokela biso mawa tosali yo mabe mingi Tata Nzambe tokosi yo Papa Nzambe tokena mabe Papa Nzambe tala ndenge biso moko tofungoli porte na mboka na biso Zaïre mboka oyo bakoko na biso bamona kipasi lelo ekomi mboka ya baétranger baye convaincre biso mais lokuta les Zaïre aux Zaïrois d'abord Papa Nzambe tokolinga te mboka na biso ekele na maboko ya bapaya bao nyonso baza kosunga biso pona kokangola mabele ya Papa Kimbangu mabele na yo Tata Nzambe yo pesa bango mitema ya maramu lokolo pesaki na baprofete Eli lokolo pesaki na baprofete ya Papa Kimbangu baprofete Samuel o bayaki kotatula arrivé ya Davidi Seigneur yokela biso mawa Tata Nzambe ya bolingo. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tata tozali bikelamu ya bato te po bato wana pe basalemaki kaka ndenge biso tosalema koma libota mosusu ekodomine libota mosusu peuple zaïrois bozongela Nzambe peuple zaïrois to se repentir peuple zaïrois to longwa na idolâtrie Nzambe azali Nzambe ya jaloux Nzambe alingaka komélanger na moto te kozwa stati te ekoma Nzambe Nzambe azali moko oyo akreaki biso na makanisi na ye asali mabele azali na mikolo motoba pe na 7e jour apemaki Tata Nzambe 2020 na déclaré yango na mamakila bakoko na ngai na ningi mokili ya Félix Tshilolo ekufa na moto
babanga yo papa nzambe baimilie kombo na yo na bafaux pasteur oyo baye na kati ya mboka na yo otindi bango te bamagicien baye koluka bandako baye koluka bavoiture kolala basi ya bato kokabola mabota ya bato. Oh Seigneur, jusqu'à quand peuple va comprendre monene oyo osala mboka wana? Jusqu'à quand peuple wana bakozala libéré? Seigneur, Seigneur ngana sengi yo bolimbisi oyo nyonso aza koevoke na kombo na ngai na kati ya mabele ya Zaïre, oyo nyonso aza koyina ngai ovandaka na Europe na Asie na Amérique, oyeba kokokutana na makila ya bakoko na ngai, okokutana na nzambe oyo asalaki ngai nabotama na mabele ya Zaïre, bokokutanana oyo nyonso aza koevoke na nkomba ya Laurent Sokoko oyo akoluka liwa ya kuluta bokokutana. Biso tozobundela bato te moto te, tozobundela nation ya nzambe, tozobundela mabelo nzambe asalaki yango na mikolo motoba 7e jour apemaki. Tobeleli mwana na Dawidi, Seigneur Jésus, le roi d'Isaïe, yondo otambolaki likolo ya mai Yesu Masia, yo lamusaki raza na kunda, yo fungolaki miso ya Batime, yo pesaki biloko na baesobe. Oh Seigneur Jésus, intervenir. Biso bana noto telemi papa kombo na yo esambwe me mutakoyi kosambwisa nzambe azali te. Biso totelemi na nguya na yo mpona kodefendre kombo na yo. Toyebi ke biso tu tokolekana me kombo na yo ekotikala seko na mabele ya Zaïre. Todeklare mwana ya Dieu tout puissant, tolingi mokili ya batuti ya Ruberwa ya Ridi Polite Kanambe, Félix Epe oyo Barabas, Judas Cariote oyo asali epesi lepe. Seigneur, ko pardonner ete, ko pardonner bango te, bao bazolia na batuti o balingi ba généraux ba colonel lobi bibeme na bango ilala na ville lokola David alalisaki ya Goliath. Au Seigneur, quel Dieu d'amour, Dieu de beauté, Dieu de miséricorde, nzambe ya bolingo, nzambe leki elengi. Pona nini tokoki kosala nzambe boye? Pona nini tokoki koteka mabele ya nzambe? Pona nini tokoki kosakrifie bandeko na biso? Tobeleli papa Kimbangu notre prophète, papa Kimbangu limbisa biso, tosali yo mabe mingi mvuluzi, toteki mabele na yo, tondimi tokoma ba esclave. Oh mvuluzi fumu Kimbangu oya nokomaki babetake bafimbo batiake na batono bakangie na bashene likolo na biso, likolo na Afrika, likolo na mokili. Papa Kimbangu alobaki bana na ngai bakobima libanda bango na nde bakodefendre mboka wana. Mvuluza lui moto akosimba boketu wayabo akomona ngai na nzambe aponaka moto ya lingi. Nzambe yo moto koki kosala shwa te, botika mbala oyo tolingi mokonzo akoya ezala shwa ya nzambe. Tolembi shwa ya mindele, tolembi shwa ya bato, tolembi shwa ya peuple. Biso to déclarer yango na komba papa Kimbangu ke mbala oyo tolingi libérateur ezala shwa ya nzambe. Oyo moto akoya wana, oyo akotonga mboka wana, oyo akobatela peuple lokola lion abatela bana na ye, lokola soso abatela bana na ye, lokola libata abatela bana na ye. Merci papa Kimbangu oyoki kolela na biso mvuluzi. Tala ndenge olobaki mondela kokoma moto moindo kokoma mondela suki, mondela sili mayele, mondela tutani qui se signe bakomi kotobola bato, batonga banyama. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, épargnez biso na mon peuple, épargnez Zaïre, Afrique, épargnez Angola, Brazzaville, Gabon, Centrafrique, Afrique mobimba ba innocent, ba profita na ba richesse na bangote. Tata Nzambe fungola Afrika miso, vuluzi fungola Afrika miso. Olobaki délivrance ya Afrika ekouta epa ya peuple zaïrois yango totelemi tobeleli makila Patrice Emery Lumumba, héros national. Papa Lumumba place ozali lokola ange epa ya Nzambe. Taranga ikoko na yo mwana na yo nalelaka kombo na chaque jour. Patrice Emery Lumumba o baboma ye na katanga bakata ye mike likolo ya vérité. Tobeleli makila ya Cardinal Malula na echao. Tobeleli makila ya Mama Kipa Vita batumba ye na moto na age ya 21 na likolo mabele wana. Tobeleli makila ya Mama Nosanzo amata likolo lokolo Elia. Tobeleli Anuariti na bakanja. Tobeleli ba makila bakoko na biso.
makila ya Monseigneur Katariko, na Rosim Kenichimanga, Thérèse Kapangala, Eric Bulukoloko, makila ya bandeko na biso na Maduko 428 morts, makila ya bandeko na biso na Yumbi, makila ya bandeko na biso na Kasai bazokufa, makila ya bandeko na biso na Sud Kivu, Nord Kivu, makila ya bandeko na biso na Goma, Butembo, Ituri, Bunia, na moma oyo ba armée ya ba Rwandais 5 km na Goma. Oh peuple de Dieu, na Goma, bo se préparer affrontement na Batuchi partout. Oh bolali makila ya Floribert Chebeya. Oh Floribert Chebeya, président droit de l'homme sans voix, akufela ba faible John Yumbi yo boma Floribert Chebeya, oboma fidèle bazana John Yumbi. Oh papa Alain Moloto, olobaki tole la tête au papa. Makila ya Arma Tungulu Kanambe, l'air na yo ekoki ya kokata yo mike tuchi oyo, koboma yo na mwasi na Zezabel, Olive Lembe, toko sacrifier bino lokola bo sacrifier ba makila ba innocent. To beleli makila ya Dani Botechi, ya Général Ngwala Pazuna Bekazwa, ya Mamadou Ndala na Mbuza Mabe, makila ya Passer Luku Sana Cédric Nyanza, ya Masasu na Lisasu Ngandu. Tubeleli ba makila nyoso oye kufa na massacre ya Buja di Congo, na Équateur, na Makobolo na Chingi, guerre à 6 jours na Kisangani, babuma biso lokola banyama, pe bazo continue kubuma, kopier richesse ya Nzambe. Tata Nzambe totiki volonté na yo, et ça les malakata mboka na 2020, totiko tia kaya banguna confusion, totiki liyo, biso totelemi, nous sommes prêts, ya ko s'affronter na Batuchi, na ville ya Kisasa pe partout, na kata République d'Isaïe, batela ya Laurent Sokoko, batela ba o nyonso ba mama, batata ba o nyonso bazobuna na solo, na tiki libération mboka na maboko na o Seigneur, Dieu tout puissant. Na mona na Yesu Masia, na papa Kimbango, na ba Martin nyonso, na ba Innocent nyonso. Amen. Bande konangai, 1 minute de silence avant to banda vato kota. 1 minute de silence. Ok, merci. Bande konangai, boza na ligne bo continuer, toza na ligne, tozo benga bato bazana bande ko baza kuna na Ituri, ba kopesa biso ba information, to na besoin to yoka makambo bande kona biso bazo sibir na kati ya este ya mboka na biso, to mona ndenge makambo ezoleka. Bande kunanga tuza na besoin ya toyo kabande kuna biso o tu baza ko souffrir kuna, parce que tokoki kotika mboka na boite, tokotika mboka wana na maboko ya ba étranger te. Eza impossible totika mboka wana na maboko ba criminel, jamais bande kunangai. O na makamno so na lobi ba batutani bango moko ba se baeba. Mais na lobi nanga vérité, o nazoloba te pona intérêt nanga bokechwa yambo, nazoba pona intérêt na biso nyonso. So mutazozwa bitumbo liseki, so mutazozwa bitumbo théâtre, mais karamingi te bokomona vrai film ya Nzambe ezoya, un vrai délivrance ezoya, toujours tobelelaka, tokena no bomona makambo ezoleka na mboka na biso, ezali mawa munene bande kunangai, tokoki kondima teke to sacrifier mboka na biso na niveau wana, tokoki kolinga yango te bande kunangai. Bomona nano makambo ezoleka na jet privé na Walikala, ale toke.
bandeko na nga bolanda o tokele siko na baguerre image nazotela bino baimage bolanda makambo ezoleka na mboka yo moto ozomona ngo omona ngo liseki yo moto oza na ndeko no mpo aolia na barwandais bomona aéroport bajet privé ezokita ezozwa baor bacorta biloko na biso bolanda bandeko tango bomoni mboka ekomi na niveau wana bino bato bozolanda ngai ezosala bino nini tango bomoni mboka na bino ekomi na niveau wana bazopie barichesse na biso mes frères yo ovandaka na France na Paris na Londres na Allemagne yo moto tiolaka bitumba oyo yo moto omonaka biso bazoba makambo tozoloba tango tovandi bomona jet privé ndenge ezotambola na mabele likolo ya richesse na yo na ye kuna bolanda lisusu po bocomprendre ke bokoto TV nde makambo guerre médiatique guerre ya baimage toke bolanda lisusu bandeko bozomona ndenge bazoyiba bomengo na biso bazoyiba richesse na biso bandeko na ngai yo vandi ozoignore yo vandi ozomona liseki yo vandi ozomona makambo tozo sikoyo bomona baescroquerie ya bandeko ya Félix bamikosani ke baza na virus coronavirus bakeka dayebi bato musu bazara tota komona bango bakeka po bapesa bango mbongo bomona bato batie bango na coronavirus tala. Ça c'est madame, c'est la conseillère des ministres. Nous avons le DIRCAB, nous avons les gens le DIRCABA, voilà. Nous avons aussi les gens des cinquantenaires qui sont ici. Nous sommes tous les gens qu'on nous a pris comme les gens de coronavirus. Mais moi personnellement je n'en ai pas, je le dis. Je le dis, je me porte bien. Là, je suis en train de m'exprimer. Personne ne peut pas me dire le contraire que non, j'étais malade, tout ça. Non. Ça fait plus de 2 semaines que je suis confiné ici. Regardez, je vous ai bien montré. Toutes les fenêtres sont vissées. Toutes les fenêtres sont vissées. Il n'y a pas de médecins qui viennent nous consulter. Tout ça. Moi, je dois désinformer. Si on vous informe des choses, ce sont des faussetés. Moi, je vous le dis. Comment vous êtes dans cet environnement? Je vous le dis tout ça. Moi, aujourd'hui, je vais sortir. Je vais aller me confiner moi-même. Je vais me soigner moi-même. C'est tout. Moi, je vais sortir aujourd'hui. Comme il n'y a pas de résultats, je vais sortir aujourd'hui. Je n'en ai pas. Maman, moi j'ai acheté. Non. J'ai dépensé mes propres frais. Non, je vous filme tous. Comme vous me filmez, moi aussi je vous filme. Je vais mettre sur les réseaux sociaux. Oui. Comme ça, vous pouvez des informations, vous bandez ça va. Mettez d'abord le masque. Oui, je comprends. Protégez-vous d'abord. Moi, je sors aujourd'hui. Là, je vous informe. Nazobi Malelo Nakende. Quand ça fait plus d'une semaine, les résultats, ils atteignent tout ça. Non. Ma commune n'a pas fait de bango. Ta santé évolue. Oui, eux, il faut s'asseoir. Mais moi, je vais sortir aujourd'hui. J'attends mon fils sur le Badio Gabalakin.
Non, vino kokende bozela bango mais ngai na kozela te. Papa, colonel, je veux ça insulter papa. Non, non, monsieur Non, 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 non. Comment vous avez médiatisé bilo quand on a battu non. Monsieur Kanda, tranquillisez-vous. Non, non, non. Okutuna bo bozo sala nini kuna. Tovani bo sala le côté. Est-ce que baye ko zana batasho? Rien. Baye ko zana ba rien. Ba ko ka monsieur, il que tu as déjà pris aujourd'hui comprimé. On a noté. Hein, tu vas prendre quoi? Bango ba éviter. Qui c'est ba lobile na ina fondation bino. Baye ko sa plaquette bo ba ko. Il y a ministère de santé, c'est eux qui travaillent bien. Parce que on se calme, hein. S'il y a des... Mais moi, je ne fais pas, ce n'est pas que nous avons la violence, non. Nous avons la violence, c'est notre revendiquer, mais façon, nous avons la façon de revendiquer. Là, pour menacer mon tout, nous avons expliqué, mais moi, je parle ce qui est vrai. Non, nous avons maman. Oui, nous avons. Mais moi, je dis ce qui est vrai. Et ça, je ne suis pas un voyou. Non, non. On combien partout, pas de tout ça, combien de ma famille, combien de fois on m'appelle? Mais non, vous avez la situation, vous avez que c'est normal. Vous avez maladie, on a dit, on a couffé, on a boy. Et le comment vous êtes? Est-ce que bien vous avez courage? Vous avez courage pour beaucoup de la carte. Vous avez la sanitaire. Vous avez courage de pourquoi? Parce que vous avez on revient. Je me préoccupe d'abord pour vous résultats. Non, qu'est-ce que beaucoup de non, beaucoup de awa, vous visitez. La priorité. Ah, Mengaï, bonne chose, tika la Mengaï. Quand on vient me chercher, je vous dis bien, là, quand on a téléphone, Nangaï. La Kei Nanga. Là, je vous l'ai dit. Bande konangai boyo kakop ola bato a Félix na ebile kinangana Guy Michaud wanzo place ya Limbote Guy Michaud tango ba fabriquer Félix azalaki na Paris a Kenda akoma fonctionnaire na Zando azwaka 30%. Au Kenda ça fait longtemps ndeni okomi kuna na makamba coronavirus tala ni bachaki bango wana kaponi ni bayi bambongo. Bande kunangai mboka ya mafia, mboka ya ba criminel, mboka ya ba assassin, mes frères. Bande kunangai bo fungola miso, bande kunangai bo fungola miso. Omoni malade ya mopepo ye ekopane ba innocent nyoso. Nzamba zanzambe soki nzamba beti ba occidentaux po bango moto bazwa boto na ba richesse ya Afrique nanko soki nzamba zo beta bango mutu bazo kufa o batu bakufi te bazo boma bango bande kunangai loko Monseigneur Mulumba babomi ye ko boma Monseigneur Mulumba babomi ye Monseigneur Mulumba babomi ye ko boma elekela inga pe Monseigneur Mulumba kuma yo za sango okunondima ba fonction ndenge wana okunondima makamandingo ne baninenge ni Monseigneur Mulumba okondima makamandingo na kaponde kuno Félix ba fabriquer yopo yeko komana koma Monseigneur Mulumba yoko ndima biloko ndenge wana lelo okundami ezali pasi ezali pasi biso to ba chrétien Toko kolinga liwa ya motote metala nenge Félix abomisi chauffeur na kufi bande kurikaba kaka click na e bazo boma bango bande kona biso de presse bomi tunate bomi tunate bomi tunate ke danger zali bande kona biso bazo sira nde kona biso azana pouvoir mon côté maka Félix bazako mes frères na leki apone bisabino théâtre na zo bisabino ya solo Félix etilo lo motakanga Vital Kamerhe te eza ba théâtre na bango bandi kobokota na théâtre wana te Félix akanga Kamerhe te likambo baweli ya 1 milliard soki 1 milliard soki 1 milliard 800 000 $. Kamerhe alei 370 millions. Mbongo to etikala na Félix Motalei. Makambo ndenge ezala babebani
président ya Félix Kanambe yena Félix Koura izate babebani bandeko nanga babebani makambo na bisabino tozokende bazolongola po batiaki ye kotia batiaki ye na bakor yango bayebisi Caméléon yo vanda kaka wana tosala congrès tokokanga ye bakokanga ye bakodesutie bokomona bino moko bokomona bina ba char de combat ekobetama na ville ya Kisasa wana po bo peuple et puis peuple moko kote la Félixité botika baboma ye na mama na ye moto moko akota makamba bakor ya Félix etali bino bakinois te bakor ya Félix etali bana ya Goma te ya Bukavu te ya Kisangani te ya Kindu Maniema te bana bandundu bazai te Katanga te Équateur te bande kotu mokolo bokomona babotoli Félix balongoli ye na place batiaki ye bosala na bino eloko moko te botika balongola ye après biso tozobengana na batuchi makambo ya Félix Tshilolo bokota te mes frères etali biso te tango ye na kamere tango ye na basuraya bana ba 15 millions ba 10 millions Amida 80 millions Christian Tshisekedi ata na ba 500 millions Vichy Chimanga ata na ba 200 ba 400 millions Félix akomi na ba 10 milliards so ba combien apesi bino combien depuis kamera ayibi mbongo na Félix asa futi tata nao asa futi mama na yo etali bino bazairwa te biso pe ba diaspora bokoto na ba distraction wana te nalobi na bino Félix d'ici là bazobengana ye bakolongola ye avandaki wana na bakor aganya élection te moto aganyaka Martin Fayulu bazolongola ye Alexis Tambwe Mwamba azosala transition wana okomona bakera na ba élection na bango lokuta mais toloba na bango 2020 eza année ya Kimbangu année ya libération ya mboka na biso tolingi bokende na nzela wana toyebisa bino bokono zwa Félix aliboma Kanambe moto oyo tiaki wana moto aliboma arespectaka ne baengagement te mais mpo na biso na sepeli yango nakanga bavalise nanga ça fait longtemps naokaki mongonga nzambe bisinga wayambo 2020 kozonga mboka yango na bisi ya loka sokoko pardon somelanga mituka na ngai yaya somelinga 4 yaya somelinga pendako merci ya loka sokoko 4 plan ndenge so nazongi na kotambola so na makolo te sokala sisi makabakar na kosoma instrument na ngai oyo bando oyo ya loka osombela ngai oyo bando beta na baniveau ya bastade na kozonga na zote ya bino civisme na kozonga na zote ya bino yango na bandeko na ngai makambo ya Félix etali biso te peuple tu bokoma na kanda ndenge na lobaki tozozila réunion ya biso tu bana Zaire tokokuta na bato tobundaka bitumba après si tokutani na bango tokoma na ba militaire tout parce que ezali era ba militaire tous les militaires bozali banda bo se préparer pour bozozonga kokeno bunda soki ba mon peuple si ba militaire tout au DSP gaz civil sarba force aérienne force maritime ba militaire tout bozana Europe bo se préparer bozozonga kobunda mais avant ça na kokutala na bino to solo la etaki bandeko na kopesa bino ba stratégique te do bino kake mbongo na bino o pe balingi action mbongo ezali ya loka sokoka zana mbongo o azana action ya kulungola biso ba Félix wana ba tout avant to kopesa bino mbongo ezali to na besoin bata serré yango to lobi to kokutala na ba militaire et puis na kokutala na ba jeune tout ya France o ba komi conscient ya Belgique ya Londres ya Suisse ba jeune nazana besoin na bino boya to sala bloc moko oye ko permettre biso to botola ba ambassade il fait to botola ba ambassade d'ici là ambassade à Belgique dans la France il fait to récupérer pays ko résister et ko kutala na biso marque le 28 février il fait to récupérer pour aussi
nasi ba lettre de Jézali lepso batinenga ba réponse parce que to komela que président Emmanuel Macron to komeli roi Philippe le roi de Belgique premier ministre Sophie ministre intérieur président ya parlement européen to lunga to kutala bango poto bisa bango to yebi bato wana te biso tozali peuple ne moto ezwaka destin ya mboka peuple ne moto eliberaka mboka peuple nde moto ebundaka bitumba mpo mboka ezala libere yango na bandeko na ngai na explike bino nayaki mpo na bitumba oyo ouais Fabrice nazobengo dans 2 minutes merci donc bandeko merci aya Laura Sokoko merci bino tout bolandi ngai na kata ligne merci do bomi protéger très bien bozana sentiment ya kobima te kande na lobaki tanga vix ya makasi ezala ndenge na leo natokaka chaque jour nakoma kotoka chaque jour retour à l'authenticité bokoko nde ezokata makambo nakoma komela te na ngai sa sucre ozuka citron ya jaune okati yango fini yango na verre boye otema ya moto oteka citron na tangausi okati yango ata 4 partout otie na kati okomi komela citron wana ezotumba ezobongisa yo bapumo ezobongisa yo tout ya moto omeli te ya moto na ntongo te ya moto na 13h te ya moto na 20h omeli dolifren moko na ntongo moko na 13h moko na poko yango wana nde final ya makambo biso to bana bilaka ya nzambe o nzambe aipargne biso to ali bato bano bazali choisi na nzambe yango na merci beaucoup ya Laura Sokoko nzambe abatela yo ya Laura Sokoko yango wana engambe sayo aso babo frère propre na Londres original ya yo wana merci na baino sobola ngai tukutani à la prochaine occasion Steve Manungweni merci